Merci na balandinyo sur magazine tokomi wapi eza o abino epenge Fofana l'homme du moment. Pour l'année l'homme du moment, toyaka na ba moment difficile. To se retrouver na siège Sauvons 20 clubs. Pour l'année Sauvons 20 clubs, c'est que likambo ezali. Président Moussafiri Motua Est, président 20 clubs Motua Est, Mboa Asuimboa. Pour l'année Moté. Mbote ndeko mopanzi sango, merci na balandi nyoso ya émission tokomi wapi zalinga wabino molobeli Musafiri Baine na lisusu liboso etandoike po tobeta masolo ya lingomba na biso oyo ebengami Sauvons 20 club. Sauvons 20 club ezali lingomba oyo ezosangisa ba avec libien nyoso oyo bazali na posa ya komona ekipe na bango ekende liboso. Onyoso bazana koyima ya komona ekipe na bango na lolenge za kotambola na yambo ya manso ndeko tika tena bisayo na kumisi nzambe po lelo na mwisu mokolo mususu po baninga ebele musu bakena na corona musu bakena na malaria menga na za nzoto kolongono elongo na baninga tozokumisa nzambe tolobi merci lisusu na ndenge olandi biso yo lobi yo bandaka ba chantier obandaka chantier osilisi yango moko ya solo toza kondima ke chantier oyo bandi okosukisa ngo ya solo parce que yo zali mutolandaka biso oyeba likambo nini ezali ko yango wana oyele lozo Musafiri susu nini na ye na loba po posa nanga nanu esilite naza na posa na loba po na makambu ya yiki oyo ndeko nanga ndengo lobi ko mapasa bakabwani mbwa swimbwa te eza mbwa swimbwa te ezali okokite tikela muninga ameka ezali course ya relais. Course ya relais zalaka yo kimi mbangu ukuti muninga kuna opesi epe akende parce que na bomoyi mutu aza CCC ko azalite. Aux 8-13 ans oza kosala okokite tikela mutu mususu azwa kamba. Kolobate ko yemba te ke soki azalite mukile kotambola te. Oza nzambe wa nzambe te. Nzambe alobi bino nyoso bokoleka. Oyo akoleka te ezaka kayemoko. Ngo toza koloba ndeko. To sitakata kombo na yo mingi te puta musuku ya kosilika ka pamba. Okokite tikela mutu mususu atkumba parce que okuta eloko wana biso tokuta yango tokotika ngo voilà na muke ona woki koloba na ndenge na yambio epana ngai ezamba liboso to sala émission ti mais eloko nini toiko zonga mwasima oyo etindaki keno Sauvons 20 club eloko eza kitoko tant de talaka indépendance to monaka toujours couleur ya vita ezelo kwa kala tango yo pe ozoya ki o diriger vita il faut lia otonda nde tomonaka na mosquée po koma imam to koma mwalimu fo yeba kolimbola kora po tia ba version nyonso na mutu so ba critère nini ezalaka mpona mutu akoma président ya vita bon na bandana noza kolobi fo ko mutu ali atonda bon wana eza ba masolo ya kala mais nga na yebi que po mutu a diriger likambo moko songolo pakala nzamba pesa biso kaka bwanya na mayele nde apesa biso nzamba apesa biso eloko mususu te et puis makasi mutu aza makasi ezaka nzambe soko tali même malamu na Bible nzambe azwa kaka bato oyo bato baza kotiela elikia te nde atombola bango soki nzambe atomboli yo ata mutu ya mokili ake koluka asala yo mabe ekosimba te eza te ke olia otonda Sauvons 20 club ndenge ozomona awa eza kaka mayele ya bato bazali awa toza na mbongo te mais toza na mayele ekipe wana eza na mutu ya mbongo eza wapi aza na mbongo te abongisi yango aza na ba million banda kutoyoka kilikili mokolo moko na réunion aloba ya enviaka mutu te na mokili nga nazalaki alobi avion asomba même président de la république a enviaka yete aloba yango ye moko j'ai tout nzamba benisa ngai mais tala na bangwa na nyonso asuki wapi makambo ebela bongisa na bomoyi na ye mais équipe ya football akokite esika yo kokite tikela mususu c'est ça la logique dans la vie ezate ke olia otonda biso ndenge tozali awa bon ata ozana ebosono okokikaka kokamba parce que handicap yo soto ya likolo soki ya lisu ekosala te ke okamba te wana eza complexe penza ya makasi ya bato aza koloba keno ozana nini te naza na eloko nzamba atia na kati na ngai po oyo mutu aza na ngo nzamba atia nde o satana aza koluka yango moni satan oyo a détruire vita amoni eloko ya nzambe eza na kati ya bana Sauvons azoluka détruire nzambe soki asia destiné bénédiction na ye vers batu songolo pakala ndeko kende kotelema na yo kozala kola Saul tiba oya kobotola yo epe na gourde ya mai oza ya kolala nzamba kolalisa yo pongi ndengo za wana po Sauvons Saul nani David asi atelemi yo atako liyo to na minduki ya ndenge nini yo Saul otelemi nde nini okokoka te biso Sauvons
ndenge oza koyoka likambo oyo ebandi lelo te ndeko na ngai. Depuis 1970 basupporter avec club batelemaka so bamoni ekipe na bango ezotambola malamu te, batelemaka biso tondimaka te ekipe na biso ekende kaka na kosombre kaka boye na kokufa te. Lokola totelemi boye okoyoka lolaka na kati ya ekipe, okoyoka sango titre kozwama. Tango totelema batelema bazalaka na 70 173 18 tolandisi bakupe ya Congo 8 mais kaka badongolo miso munguna lokola zalaka wana alingi détruire a dérober asala mabe. Tango bango bazwaka ekipe sombre mais yambala toza kolinga totia mayele ya libela o mayele ya libela wana batia kango de na mikanda poso totie mikanda oyo ekuba ekemba elenda mutu lisusu po aya kosala nyamu na kati ekipe akozali lisusu te. Nde objectif ya liboso ya Sauvons avec club po mikanda toza nango ndeko na ngai Fofana o répondre ngai te soko tangi mikanda wana okomituna o batu ya mayele to batu ya epoke nini ta mususu batu ya antiquité ndeko lo basala mikanda wana biso tango totangi yango tolobi na batu nyonso openza baza kotambola kana mikanda ya boye tolobi te to assumer biso nyonso responsabilité wana mais to bandela to sala musala yango tozo bisa bandeko botika eza kusi ya relais bopesa biso relais biso to sengi kaka saison moko batala biso kaka saison moko kaka biso to sengi 13 te saison moko kaka batala biso kaka na saison moko so to silisi saison wana bakoti na assemblée bango moko bakende kokata likambo o bakoyebisa nono balongi na bango bafanda biso kofanda te to kaka to lakisa elembo sikoyo ba supporter nde bako décider bakoloba non quand même musala sale makaboye pour yo banda musala oyo okuta mutu azosala yango na musala aza kosala yo pe okoli na kati mais na tango ndeko aza kosala eloko moko ezokola te makambo nyonso ezokende kaka na kokita kaka makambo nyonso na kokita kaka avec club wana batikela biso so papa Raphaël alamuki lelo ayo kuta ka avec club ndenga tikaka yango ndaku te na kokamwa efutala ka kamera malamu moni to komi wapi babuka ka lokuta te bozana terrain na Matadi Kibala centre avec club bozana permanence bozana babiloko ebele bozana babisi ya kokamwa na magazi to komi wapi ozolobake avec club eloko ezate okola ksa biso penda ya solo ke eloko ezate papa po ba stade ezali stade tozana stade te omoni tango nga naza koyebisa yo ke tozana eloko te naza kotala par rapport na age na biso po biso avec club lelo tozana lingala na vi 85 so elakisi nini te avec club tozana 85 ans lelo 85 ans so totali bana mike tuku mwambe na mitano soki totali mbula o avec club azana ngo na bibundeli o avec club azana ngo na koyebisa yo ezali 0 so totali bekipe o baza na age ya muke na Afrique ndenge bazo classer biso 20 na 20 premier wana soki toza 16e so toza combien na lingi kutu koyeba makambo wana te pona zo komona bazo pakola biso kama mafuta ya pamba soki babandi kotala siko ekipe moko bakende kotala ngo boye bakokuta na nzungu avec club 0 na 0 mutu akokota funa ngo azate yango na lobi eloko moko te mutuka kosombela avec club mutuka mais est-ce que ezali kambo kosombela avec club stade est-ce que ezali kambo te mais nde kwa sali centre esika biso nyonso tokendaka na esengo tokende kosala ba entraînement tango azokende alobi o centre wana boko bando kende kosala ba entraînement mais bokofuta biso moko totali na mikanda toza nango balobi centre wana eza ya ye na papa Kazadi tozongela likambo wana document pe ezali oyo atie tembe aye na siège ya Sauvons na esprit ya kimia aoya kotanga okuta centre eza biso te oyo mwa ndako moko ya 2 chambres salon ndeko Piero Mumbulu atika kosombela biso bazala ikutu koboya somba ndako ya somba ngona mutu makasi to ebite ta mususu yango na memana mabele to ebite nzamba limbisa biso bazai koboya na ebite soki eza bilakeli mabe to ndenge ni biso tozolongola malédiction wana tozolongola malédiction wana na avec club ya ba dirigeant o baza koya balingi équipe avancer te tolingi tolongola botutu nyonso wana to sukola équipe to pesa yango penza elamba ya solo avec club engenge avec club tango muto ayeko luka yango adresse ya koluka te tango aza koya na internet emoko atali ya mwena ba installation kokuta na mutu kingani numero na yeboye même na site internet kokoso yo na mona kayo boye tango kosala boye na YouTube tomoni mais biso otindele nga information avec club na site ezate okomonela ngo wapi makambo ya kala
oyo lobby naza koloba lobby exacte exacte mbongo wana ekenda na baposhe ya bato basimi wana esala eloko moko te yango wana na komela mai nyonso wana ya bololo tolobi te tolembi na komela mai bomelisaka biso lokola bana mike tokoli quand même botika toloba eza pasi mpe mawa mpo na ekipe na biso wana mais lokola échec wana eza ya biso nyonso biso tolobi to assumer biso nyonso to bwakela parce que ezali erreur munene ya kubwakela kaka muninga mais ye lokola sali 13 ans nde tozosala mais 13 ans mobimba wana osalaki nini ndeko ozalaki komona te nde likambo oyo esengeli kosalema oyebi otambola mikili ebele te lelo na poto mituka ya courant ya électricité esi ebandi biso toza na essence wana nakena na exemple ya mituka kala mingi te science exponentielle bato bayebi te science moko ya rapidité eza koya te mais biso meme site ya pamba na tobandi te mais ntango rapidité kobanda ekokende wapi mpo olakisa mpenza ke no veclub alingi ateka joueur je prends un exemple nazwi ndakisa wana boza na image ya kolakisa joueur oyo ndenge awutaka par exemple na kosukola ake alati bokei na yeti na stade ndenge asala entraînement basali mpenza video ya mutu oza na video ya joueur moko avec club to ye moko azomisala kaka boye bobengaka na selfie avec club même yende kwa misi ndenge aza okende wana so baye na site avec club batala amisi aza kosala wapi biloko atiki eza wapi bik aza kosignale nango ekomona te ora biloko wana etekamaka cher botala bik oyo président ya yumela na avec club bik aza kosignale nango mikanda eza te tango moni président John Ndongala na mito lokola milita ya avec club ndako o bato bakino abengai maboko pembe abima na vita mobola matikeli bino mbongo atiki ba joueur mingi sokola bale carré bato mona room atangi ka mibale mais ya komona bato bayaka na vita babima ka riche mais vite eza pauvre na lingi o répondre question wana. Merci beaucoup ndeko omoni bana mboka mutu aza na posa ya équipe akomi ayaki na projet na ye 46 joueurs définitifs avec club oyo mbongo ya avec club mais na badongolo miso ka ndenge bazali bamoni mutu aye na projet bake ko bloquer yango naza koloba malédiction na Congo il faut to longola yango mutu aza ko ya po abongisa diomi ayaki na projet na kati avec club po atika avec club e fandi mais batikela ki tant ko sala te babotola ye équipe coup d'état et salema bazokende ko pesa ba joueur ba mbongo corrompre bango po etatika Dieu m'engage à combien d'années na vita saison moko na ndambo mais atika combien de joueurs 46 joueurs oyo déjà mibale bazalaki na position ya transfert 4 mbongo eya ekuta siko amisi ndia sia komi amisi akuta déjà mbongo bo yazo koma mbongo eza na maboko 3 millions et quelques d'euros oyo zoka balen kare bakenda ba rume bakenda ba yeye bakenda mbongo wana tangu diome akeye atika ko réclamer yango te atika ko senga yango te pour avec Libyen mais biso ba supporter toko senga rapport ya ba joueur wana merci toko senga yango et il faut tala kaka eloko wana olobi yo vraiment avec Libyen to bomba na kaka sima ya caméra na yo na micro oyo oyebi solo wana metango tozotika la boye ndenge azosala assemblée ko démissionner atika nani Dauphine na ye ba joueur nyonso toza na bangwana ezaka baza titre précaire baza ba joueur Maniema Union ya Dauphin joueur avec les bazate avec les bazana joueur définitif te azana yete soki bazana ye baleka ba brandir bala kisana ba preuve ba joueur bango moko de bato balobaka ke biso toza na ba licence ya équipe kuna to yaka kobeta mokolo transfert komi ko salema c'est équipe wana ya licence ndeko zwa mbongo ya joueur bandeko to komi wapi na avec club tozo kende wapi to yambio na boboto to tikeli équipe pendant 13 ans au sali mais quelque part to moni ezo simba li susute to kabona na malembe te na pete tika ete ban susu ba continuer œuvre na yo e kozala malamu mingi ndeko le to kende ne ba komi koloba est-ce que bokoma lokwa renaissance na deringi te biso ba avec Libyen lokwa na kokoma te nzambe apesa ba avec Libyen mutema kabwana ta to ko swana ndenge nini to yokana kakaka mama na ngambote mbote mingi tokomi wapi na avec club epai ba omema ngo tozoyeba te yango tozolanda po toyeba esike komi mama na ngai toza na moment ya coronavirus malade etie mboka mobimba okokende na poto à genoux
na minute il faut ça attendre makusa pour na bato balia na ndako mais comment on a mwasi na drapeau sauvons avec club nini okoloba na ba maman bazolanda nazoyebisa ba maman nyonso bavandi na ndako ba supporter avec club ba districteur dans les néants ba yebe loko mon côté soki biso tozokoma lelo na sauvons avec club parce que toyebi histoire avec club yango nazoyebisa ba maman ovandi pa monga za na komisara vite na lata vert noir mais oyebi histoire avec club te histoire soko ngo yebango fo kota neti ngai lokola nazaki présidente ya ba mama ngai na bandaki vita na ne 82 na betaki na basket ya vita basombanga nazaki na Icas Africas basombinga na avec club l'air na mokolo basaki transfert na ngai na lati vert noir balati ngai robe vert mokase ya noir na mona couleur epenza esimbaki nga yango na tikala kokumisa avec club yango ti lelo na kumisaka yango nazoyebisa ba mama bavandi na ndaku o bayebi histoire avec club te ntango biso ozobundela avec club bango bayebi te bapusa na pembeni naki présidente ya bamama tokwei parce que ndeko misi a démissionné biso nyonso tokwei le tokozongela na posa candidature eza bavote nga eza bavote mama mosusu bamama bakoya tokopesa adresse ya siège na biso mpo bakota na kati avec club bayeba mpe mozindo avec club lobi mpe le biso tokoleka bango mpe badéfendre avec club nde tokodéfendre osikoyo. Merci koyoka maloba na lingo tala caméra tokomi apesuki kana kasangulu te bamama pende avec club o baza na Suisse baza na Hollande baza na États-Unis baliki penda basanti ke olati charge na bango malobeze pana mama oza na Suisse oza na Hollande oza na France ko hésiter te soki okomi olobi ke na monaki mama moko azako olobela avec club siège na biso ezalaka na bajoko oye wana otuni kaka bajoko mobeba bayebi siège na komi na Kalamu ebe soko otuni kaka pa président Flori numéro 49 bajoko 49 okoya wana toza na poto tokoma na ba internet ba makambe belé ozo contribuer ozo yoka ba information na makambo nyonso to ba WhatsApp ba makambo nyonso toza na kati toza bien équipé okoye ba information nyonso yo pozo défendre avec club na Hollande o défendre avec club na France partout aux alliés o défendre na Angola pe bazali belé ba benga biso l'air to voyager na équipe ba to ba benga to salara ba correspondance ba benga biso to solo la ke belé. Qu'est-ce qui ne va pas avec club to yebisa bango makamnyo so ndenge zali boya bobenga to solo la histoire avec club pour kala mingi te zo bonga nango mikola rotanga avec club ezozonga kitoko. Je pense que c'est peli ya kolekana to komi apilelo na sepeli angala kangama pour avec club ba kanganga yo ngala lingi présidente et ainsi de suite nazo revendiquer droit nazo revendiquer droit avec club na revendiquer droit pour na mututé ce que kokite tana yo koki oleki mususu aye bakangaki ngala lali na kasho yango lelo pe la fier de défendre avec club liboso to komi wapi ngai mama Sharouf. Merci pana mbote mbote ndeko ngai to komi wapi na sauvons avec club sauvons avec club pona nini. Merci d'abord Ndeko journaliste. Quand on parle sauvons ils ont été vita azana cercueil ou un hôpital. Je crois que le président Moussa Filato le belé a pêché d'état belé awa. Vite dans un problème moroboyé. Vite dans la structure. Ça veut dire on m'a suko pour me vendre. So moni ba maman ba ye ba vandi bona biso ça veut dire je suis babilong na biso mingi bimami te. Mais surtout bimi je vous donne photo na yo rakati. Les so moni sur le passé, hier ça ne va pas. D'abord on a se présenté le président Freddy. Na président section Kalamu. Nous avons adressé mingi na bande na biso à section Kalamu. Bon moni sur totel mi lelo bo biso de bande ko news to alia ebele. Naza moninga moko zale obel na den. Sur bande ko ba biso histoire ya neto piro ke ndege. To bunda bitumba. To kanga maka ba bete so fimbo. Bande ko ba kende ba jani ba kolva kende. Mais ti président Dieu Maye ti président Miss Lelo mais bit na biso lelo zaboy toujours senga la ba avec bien tout place union so bazali na Kinshasa partout dans le monde entier ba ke
assemblée générale électif exacté. Parce que VECLEB n'a pas une structure. C'est ça que je veux. VECLEB n'a pas une structure. Donc avant tout comme à niveau, il faut vite. Vita ezala ba mikanda oyo esala ke soki mutu aye akota na vita atanga pe voilà natia mbongo na ngai po so na mbongo na ngai mikanda oyo rasiranga so na mbongo na ngai na ko mbongo na ngai ezate yango na appelle structure. Ça veut dire yango to moi non. En passant toujours remercier président sortant à sali niveau au sala a kokite ya suki basa suki. Ça veut dire zarabongo ezate ke okokala ni sote o asala ke na mozalaki au pire au quitter pesa mingi ça veut dire place à suki wana to pesa chance siko to tika mama élection to ke on a to bongsa mikanda ya vita ça veut dire structure salema to sali structure bien mutu nyonso roya akuta structure vandi pour akuta sans problème na le belo romoni bato ba dans ce mingi toujours ba maintenant c'est belé obino ba soki président mi salongwe na 7h juste na 7h2 boye na président oui. Nga na ligne confirmé boloba boyika liboso ya trésor zozolo bobi kenon soki président amisi atiki vita na 9h pile c'est-à-dire 9h30 minutes ba candidat ba kozala siko lelo bobimi lokuta to bobimi bosolo po ba yebaki kenon soki amisi alongwe vite ekufi ndeko journaliste moi je crois que question wana tout le monde déjà. Mais président Zali, tu le président Nini jusqu'à preuve du contraire, général Missiatique démission ante. Alors démission verbale na monoko. Article démission te. Tant que la vie de Baye Baraté. Donc président Missi verbalement à sa démission. Mais ce qui a cette démission est par écrit, au moins ce qui a siko a na 7h na 7h2 président Bissoye. Merci TV Zangonga. La ligne na tuna siko question o kaka question wana papa na ngambote ouais mbote mopanzi sango bolobaki keno soki batiki vita na 10h20 président monani mais lelo bato ya mayele bake et pas président malobi na bango kana munoko asali par écrit bino ba considérer ngondeni ya ko on appelle Léo Sommet André Kimuta yango gouverneur honoraire pe mwana veya makambo wana pe azolobelango no boya bien ngondeni. Merci mopanzi sango moni avec club eza quand même na moi ba structure o ezali wana nous avons un conseil suprême des sages nous avons un comité de direction de coordination nous avons un comité général des supporters nyonso ba structure wana tant on doit aussi répondre à on a quand si qui vraiment attentivité to bi bo avec club eza ko souffrir na problème il y a ba structure vers club donc vers club ezali organisé té ezana ba kokoso mingi vers club azo sala na statimi balé à la fois vers club société anonyme abi mutu azo jouer na anonymat donc amona na penza té hein donc eza bon eza na objectif moko vraiment té yebanité c'est ça parfois vers club société anonyme équipe peut voyager à tout moment. Mais document mon côté. Oui, tu peux expliquer non. Avec club parfois société anonyme, parfois avec club ASBEL. Et vous croyez que Moutou Oyaza responsable, averti, à koki koya ko investir réellement. Mbongo na ye na esika au sécurité juridique ezate. Je ne pense pas. Et ça le quoi Moutozoki pota na répondre à la question na. Mutozoki pota otamboli pote ezu mabele osukoli te ozu ki sotie likola ya salite wana obimi lobi otamboli ozui zuki sotie sans que sukola pota ne ko sila nakase ko sila te na poser question ngamo na répondre pota ne ko sila malamu te otindi mwana bimi libanda ake akoyi na terrasse nakati ya potopoto aye mama longoli elamba wana olati elamba mususu osali nini osali loko te biso avant bon a candidat à Sauver vers club ailleurs réellement parce que ce sont des gens très sérieux et respectueux
bakoki koya ko s'investir que esika oyo ordre ezali yango biso tozoloba ke poto kende malamu to kende na transition ya une année seulement to sengi et na kati ya transition wana to ko organiser makambo nyonso avec club ekoza su club ya mutu moko te ekoza la club ya mutu moko te club ekoza la bien structuré et beaucoup mona comme est-ce que ba candidat ya Sauvon nde bakobima puisque ba partenaire bazali. Merci Bandeko, tu vas continuer toujours Moussa Nabiso papa na Mbote. Mbote Ndeko Mopanzi Sango. Sauvons avec club, Bolobaki Keno, besoin a besoin il y a équipe et Kende Liboso, tous les président. Mais Balobi Keno, Mobali pe Bolembi pendant 13 ans ou 14 ans. Président il y a moi si aïe. Papa Bobo isu maman. Tokobo ya maman Balobi ki maman aïe na vita. Maman oyo aibi mwana na yete. Aibi ndenge mwana zalaka te ndenge mwana aliaka te kambala moko ya kokoma mama ya mwana ezalaka bongo te veclub ndenge moni wana veclub ezalaka na principe na yango na ndenge oyo bakumbelaka yango nde omonaki président Musafiri alobaki l'air ba fanatique ba s'organiser mbala moko na 73 veclub a accumulé ba coupe pour na réfléchir ba mémoire bandeko mususu na 73 wana vita azwaki coupe l'air bayokani na 73 alongoli coupe ezalaki coupe ya Livkina kala vita alongoli on pas azwango 3 fois na 73 ezalaki 3e fois coupe ya Zaire bazako ko bunda kolongola yango na 73 wana vita kokisaki 3 fois alongoli coupe wana nde akeko zape coupe ya Afrique nde bazako loba avec club 3 fois champion ya Livkina champion ya Congo ya Zaire pe champion Afrique pona nini batu bayokanaki nde sikoyo Sauvons avec ndenge place bazako za balingi bazongisa histoire wana avec le telema lokola mobali ya telemaka lokola ba équipe nyonso telemaka sangwe panzana partout toyo kokuta na mbala moko ba statut mibale équipe ezali soit ya famille soit équipe ya groupe abatu nde biso Sauvons avec club tolingaka magui ndenge wana te tolingi te ezala bongo te makambo ekende ndenge sengeli po makambo ekende ndenge sengeli il faut to vendre nanu une année biso Sauvons ton dimi na une année wana to sala transition na kata transition biso to s'impliquer to kota penza na kati to bongisa mikanda nyonso ndenge équipe ezalaka pe na année après année wana bakosala élection soki bakondima biso to zala to zali so bakondima batia mususu équipe comme avec club ndenge telemi eza kotambola place à kosala entraînement ezate place à kovanda ba terrain eza mukolo zo ba ya bisote terrain ezali ya misi na famille ya Kazadi okende kofunda ye tomona biso nyonso na ba écran awa keno vita entraînement ofele bosali terrain bolobi aloba awa wana balobaki l'air balobaki ngo ezalaki ndenge po babenda batu bazala na sima na bango ezalaki te po bapesa vita za na terrain te vita za na na centre te vita zali na bureau te bureau vita za na kata ya mallette vita ezali na place oyo bako présenter ba joueur te sifu batia na sanzete moko ba présenter joueur asikaye ndenge vita ezalaka compte bancaire ezate nani site internet ezate na vita trésorier azate même ba comptable na vite azate équipe le la vite mais comptable azate papa wana nde ezali ndenge ya kala l'air ba pakakala bazalaki sokomoni trésorier azali lokola papa olimisana taka comme papa Théo Théo Ntela yazako za la trésorier vita okotala pe kuna papa mwaka secrétaire vita donc omona makamoko ezako tambola malamu mesike koma kibudi eloko mo ezate. Merci Trésor Zozo le TV Zangonga na baluki susu kotoyo namoni papa nanga na Mopanzi papa nanga mbote ndeko journaliste ya komona V-Club équipe moko munene na kati ya Kinshasa awa mais soni biso ba villageois tonyo koma poto botama na Kinshasa te mais ya komona équipe après indépendance na balabala tokomi wapi na V-Club. Merci beaucoup ndeko journaliste. Vite à équipe munene na balabala. Tori koloba vite eza na balabala mais vite eza penda na balabala te. Elo nga na koloba nazo condamner mingi bampaka ya vita. Nazo condamner bampaka donc conseil suprême ya vita nde nazo condamner mingi pona lelo. Parce que je me souviens encore
à l'époque au président Diomi tangu ba memiye na kolongwa na vita, Diomi asalaki une année quelques mois ba memiye po alongwa na vita. Nazoe batozaki na historil na Gombe. Tangu Diomi ado alongwaka verbalement. Alobi na kei na tikibino. Diomi a kei ko bimazo bimaboye ba mpaka nyonso ba prena acte ya départ à Diomi. Mais à notre grande surprise, à Missi, aye ko yebsa bango ngai na ko zongo sa bino équipe. Bazui 4 jours pour bazwa acte. Ti lelo nde tozo bobati ozwa acte wana te. Nazo bate pourquoi ba paka ba ko agir na modèle wana. Tangu Diomi akendaka. Ezo ki na otante tozaki na même jour ba mpaka na nyonso bazwa acte. Lelo pourquoi bani ko zwa acte te poto ke na ba na moi ba assemblée na biso to me ko tala na équipe na biso niveau ezali. Bazui équipe bakei ko zongi sela ipo ye a organiser ba élection. Mutu a démissionné. Mutu se longwe na ye alobi na longwe akena ba organi na ye nyonso. Ba zongi seli équipe pour organiser ba élection. Voilà esika to komi na minute oyo to tali to landeli makambo nyonso tozana ba document nyonso. Ngonga ndeza muke pour ngai ko se défendre pièce contre pièce. Pour ngonga ndeza muke oui. Pièce contre pièce. Merci. Koyo kelo belinayo etina baxelo question. Le tango lobi ba mpaka. Biso na mboka to ebi keno mukolo azara na séanzité. Séanzité lekinda ko bache climatiseur. Yango komona gouverneur honoraire André Kimbuta yango, député national na Tchango. Lelo sénateur. Na bonya nyoso ba document ya vita échangeament ndenge nini aussi lo taillé azalaki wana. Comme supporter comme tendance pe le lobby a dirigé vita. Na excellence Denis Kambai, moto a pour mon pe pona vita okolobani. Merci beaucoup ndeko journaliste. Ba document ya vite échangement na époque oyo honorable André Kimbuta yango Léo Sommet azaki gouverneur na ville ya Kinshasa. Ba notarié ba statut wana nyonso na kati ya ville ya Kinshasa. Donc nga personnellement nazo ko linga ko lobate ke ya yeba kité. Peut-être ba mpaka musu ba ko yeba te. Na yebité mais ko tala na boye yé comme gouverneur na yebisio ke ngonga ndeza muke na ngai ko lakisa ba document eza bien notarié. Donc na kati ya ville ya Kinshasa. Donc ni ko lobake quelque part yé akokai ko yeba. Akokai ko yeba tango basala ki yango mais côté mususu nazo ba keza na réunion moko esalamaki pa ya bampaka kuna na siège na bongo pa ya colonel Nyombi. Tangu to brandir donc sauvons à brandir statut ya vita o ya société anonyme ba fongoli na page ya ba actionnaire même yemoko Léo Sommet a gagné maintenant na zatendeni donc yé pas surtout donc na yebité soka salaki ironie ki ayeba kité topé ba dribla qui est nazo ebate. Donc ndé nazo bana yo ndeko journaliste tozana deux statuts ya vita. Toki ko kende élection na deux statuts wana te. Et bato bazo organiser élection siko nde tozo baboye eza ba ndeko yo ba longwe na général et longo ba kei bango nde bampaka bazongisi bango responsabilité ya ko organiser ba élection. Voilà pourquoi tozo ba ke assemblée générale élective ou assemblée extraordinaire élective toki ko sala monter parce que magouille de ce salami na kati ya batu wana soto zui oyo azalaki ponga na ndimaka na nga CGS wana te parce que to vota bango mukolo moko te oyo Delu Mulumba donc azaki bazaki nommé pas ya général donc yé oyo azalaki soi-disant président na bango yé ndem tazo ko organiser sous ba élection wana entre temps yé mo aza candidat na section football tala na mutu azali candidat yé mo organiser ba élection mutu wana okata na ndenge nini. Voilà pourquoi biso zo ba ki en tout cas clair eza mingi te bo pona ndeko Denis Kambai. Deko Denis Kambai aza c'est quelqu'un qui est très intelligent. Makambo yo sozo mona bona kati ya bampaka tant tozo bampaka tozo cha bampaka nyonso te parce que za na bampaka musu baza ba yebite bazaki bleu tant ba yeko découvrir makambo ba komi ko telemela yango mais bampaka na pe baza mal vu na kati ya lisanga na bampaka ndeko mona lelo nde tozo bampaka musu mona mwa liboke mona ba sa ba réunion mo ya kuzu sans que baninga musu ba yeba mais biso tozo yeba yango. Voilà un peu moi situation zo le cas. Moi na mboka Obaksani. Comme on a Dido Maingila, nazali conseiller na Barumbu, affecté ben balamoko na sauvons 20 donc quand il y a force tranquille tout aux aléas. Nena lo baboye.
likambo ya ba dirigeant avec club à chaque fois tokutana quand même sous le pas na ba résidence na bango to solo la bango ba bengisi biso ba komba supporter ba to azoki baza la kati ba section ba mona biso ko ndete basoba mais ba ibate to très important mon importance na biso lelo aza so na nombre ebele abatuti uzaka na ndambo bazo mba lelo baza à peu près 5 6 7 8 9 10 et voilà. Donc le collaborateur carabino ba supporter ti ba sectionnaire ti bokosuka kaka mabe oyo ba yebisaka bango avant championnat banda ba ko kakoye ba ngoti je sais pas ce que ba rambuter na ba paka mususu pe bazala kati kuna bango pe ba diriger kati ba yebisaka baninga te ce que ba ye il faut yoka mingi ba tuwana ase balingaka nini basa resengo na bango motema na bango esengo ezaka na limite na ngo okolela mko mususu na suka na ngo et voilà. Merci. Équipe ya vita balobaka toujours équipe ya bayaka mais ya kokamwa mukolo ko azalaka na kombo na mikanda lelo bayaka kombo ezate okolobani na kolobani ni vraiment na ye koloba lisusu merci pour la parole pe pour na mutuna kitoko ndengwana représentant valable ya bayaka nyonso to ntango ifo ni bayaka buna yeluka ambalo telema tala leli kweleki kumunzo ikumeke equipe kya mais vie André Kimbute nge unyak mene yak mais ma complot manata ko tengei po équipe kya ke betu ke bayaka ke fois nzali ko dia mba uko la disevie équipe ke betu italuke biso ben lukwela andi équipe ke betu kumeka kia profit ya mbongo malutadi président to komina suka sentiment to komina pinde yango bolobina mno lingala meki ya kiebimi Aksanti sana ndugu, ninashukuru gisi umekuja kutuangalia. Namwambia ndugu wa Misi, kama unashindwa kuongoza achia wengine waongoze. Wakati metimia ya wewe kwenda, acha timu kwa wenye timu. Ulifanya wakati wako, basi wakati wako umetimia, nenda acha timu kwa watu wengine waongoze timu. Ndekwa Misi tolobina yo merci na manso sali pona avec club. Kende na ba candidat na yo nyonso tikela biso to organiser avec club dans une circonstance à transition, circonstance intermédiaire pour que to bongi sa équipe aux alika avec lui bien. Tozo longola yo, tozo ndima yo okende na tête équipe. Mais nandengo zalaki président de coordination aux d'office président ya conseil suprême. Ce qui ba structure wana eza garder jusqu'à la fin avec club. Mais ozaka kama na veya. Tikela mususu ameka makasi atalisa makasi na ya gestion. Nous disons merci tolobina bino merci bandeko oyo boyaki kosangana na biso tokomi wapi merci mingi na ndenge bozalaka intéressé na Sonvo avec club. Merci. Bana beya bana beya bana veya baningana ningana 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 bana veya baningana ningana 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 toelele bana veya toelele bana veya bana veya baningana boy élection cricket boy baningana ningana ningana ce que élection ko salamaka mais à la pensa clair moto nyonso se retrouver tolingi ba parti pris te biso toza pona bakite soki eza pona batu seke biso tonga tomema batu mosusu tonga tolanda bango eza na bato mpe tomema bango totie bango na bakomite bakoti me tozolanda wana te towana pose ekipe ngai nazosepela na général makasi nakowangana te mokolo moko te mpo na yida asali ebele me ntango esengi eke alembi na ye atiki na ye botika ya pema na ye na kimia asali mingi mpo na ekipe ekomi siko pasela mpo na famille na ye oyo koya azala moto biso nyonso tozosepela na ye noki ezala ke parti pris moko ezala